Nga na bimi et pas ya frappe, oui. Mais frappe muda comme si nga golo ate. Orango. Aujourd'hui vraiment ça doit la capacité maximale. 20 300. Donc les alliés défi à relever au sakanate. Et ça quand on a fait déjà pour la musique ya Congo. Ba tutu ba beta na corps en na ba ministère ba sala ka rumba. Nanu muda beta accord arena na capacité maximale. Donc faire les bonnes parties là-bas pour relever d'abord le défi à plein pour instaurer politesse, respect, la culture topé ya rumba, ya mboka na biso. Donc ngana ya tite ba ba golo ba so baté te ngai communication na ngezali, yebisa ba golo ba so ba biye ndenge ba yebisa ki biso gouvernement bozala Kinshasa botika ba biye stade de Martyr stade wana etonda to ba solité. C'est la même manière na pena so ba ndeko na biso ba na poto to so ba biye pour yango ne osala honneur ya faire ya. Mais Vejuna d'abord non yo vous êtes musicien to yebi kai ko musicien mais ata na bato akala to tko ko tanze monote to yebi nze monote to yebi vocal note vous êtes pot de fleurs petit bitinda ya papa Wemba. Dès le bébé, il était déjà star parce que son papa, c'est un très grand artiste congolais que tout le monde connaît d'ailleurs, Dieu Nadjanana, que j'appelle affectueusement mon vieux. Donc Dadju. Le gouvernement de Missarambo, on va tanguer mon pécou. Voilà, c'est la joie de distribution. Sur le ministère, il y a 10 warriors. Attends 50 warriors. Dans la billet à Paris, il y a le stade de France à Paris, il y a Fali. La première date, la deuxième date. La question est mon souté. Oui. La question est mon alobaté. Non, tout le monde a l'autre là-bas. Là, ça la musique, la urbaine. La bête à la musique, le boom pour la raison où déjà limité dans la Congo, dans la Kinshasa. À ce moment où on c'est 400 déjà du Bali et qui est dans la frontière et qui est comme partout. Vous voulez avoir trophée na Kiba rumba. Faire et on a représenté puis son jugement rumba. N'a pas costé dans $500. Si d'autres ont capté la vidéo et dimaté, voilà. Donc le pas de Robengana la salienne. Gouvernement aidé par mon gouvernement sauvez-moi. Azali patriote. Gouvernement va salaga o et moyen ayemba. Donc on va faire souvent ça pour jeter les manamans et faire avec des Gaulois. Charlie Prince ba ebi saka moi tini bandie po ta suki azu ça. Oh, yo ma na lobi no ba ebi saka Charlie Prince tini bandie po ta suki. Ne ba pese bi visa. Ba pese avec Carolade. Na so ba no yo nga ba to na activité de la haine. Ba ela ka biso papa fali ba kali. Si le no ba ela biso te papa kali on a boza na loba te ndeni. Po ba loba papa ko ta fali akufa za papa na yete. Babeta du solo papa Kali. Au moins ba kota même na ba vie privée ko kundola bato ba kufa na haine. Balongo ba bibino de bozo banga. Date na bango longo libino ko teka ba bien. Tala ba page ba tune nyonso ba lobela affaire butu na moyi. OK. Ouais. Ba tika même bango mo ba na incapacité ko teksa ba bien na bango deuxième date. Oh ya makina. To tine lo tuna bango billetterie ya deuxième date. Tuna ba bev, tuna ba mumbaya, tuna même Arthur du net. Oh ba comment Arthur de la haine. Olobi? Na episode ya Jean-Paul Gilomba fana na Bové. Asibola ba toyota train na Bové. Kilo. Yo ba pembe. Ese lo benga la golo na ndeni. To so na foso ko bagisa ba golo to ko longola ba golo. Donc on la défense et sécurité. Donc on te ga faire par rapport à œuvre na yi. Et ça pour convaincre ba ba golo. On l'en soit dit mais le monde na bonne musique. Ako mané golo. Alors on vraiment mais le monde na bonne musique. C'est qu'on a golo. Il faut nuancer ça là. Aussi mutu na molili te ko yini na moi. Bon, c'est pratiquement impossible de remonter à Gims, na mambo à Salaka, au comparé na Efanjo. Donc, on a une dernière. Donc, on a une dernière performance ya live. Après, on a eu arena azu mutagala Efanjo. Ala qui s'est rendu au monde. Oui. Nous avons fait la format 20 000. Oh, tout le monde fait moi à Gims. 3 gradés mon ami. 1, 2, 3. Tout le monde fait la force. Azu pendant que on lila. Attends la katikati. Les lois bengi kofolo mide les gens et créer ma problème. Ce qu'on a dit hier, il y a des gens qui ont dit que nous ce qu'on fait dans mutune, ami t'a conquérir Gims na ideni. Et ça non question gana tuni binu na ideni. Sur le plan à vente à l'album. Attends la cheville d'ajouter. Sur le plan à vente à l'album, on a cheville d'ajouter. Sur le plan à tourner au pète la millénaire. On attend la cheville d'ajouter. Bongo Gims soit un maître. Moi, je comprends Fali. Logo la chipa. Chiper. Arrête de chiper. A récupérer pas Gadadju na idée de Marambo Dadju pour atteindre Gims. À ce poste, on a Gims, mais
maître Ok. mwana Ok. te janana janana betana nani na Na dai volo Vologo. evolo bomanga Nganga. evolo nganga siko mwana ya juna janana bana giz babenga maître mona ke déjà ninga zoya bazo yiba makambu côté rankine banda yango na banda moko to ya boyete to mona na moi rankine banda ya molili Ah, osoko si mutu na molili te oyini na butu na moi dernier jour ya année. Balobi 365e jour ekoki lelo. Dernière émission ya année. Et puis, on dit, Sepeli avec qui couvre les Gaulois, Soda Mbodi, Balobi, un contre tous, Basangani, mais Bakoki Karate. Donc, on bête en banga lelo. Merci à tout le monde, c'est Pélanangaï. Pour s'abonner, pour partager, pour aimer. Et on est dans la bilan Inabiso. Aujourd'hui, nous allons parler bilan à faire Egola 2025. Ezaki Ndengendini. Est-ce que réussite ou échec? Donc, on le met la absence de la gouvernement de la télé, Balobi à Longwe, Azato Azo Longwa. Tokobeta lisolo nango awa na émission oyo Gimsa bomi nani Gimsa zokisi nani o motema ezosuka ye tokobeta lisolo nango awa na émission avant de commencer meilleur vœu na batutu bazotala biso Hervé Bosita peint derrière la caméra meilleur vœu na yo Lova Mister Lova je vois directement Kavent absence légué pelé bato bazodéclarer Kavent babungi il faut mona na car meilleur vœu na tout va soutenir biso meilleur vœu na Richard Mpongo meilleur vœu na Jenny Kipavita meilleur vœu na Pichu Bekam motolangai meilleur vœu na yo na bi que ya miku vœu sepelanga meilleur vœu na yo Pichu Bekam meilleur vœu makasi kolekana Akime Pemba homme noir meilleur vœu na Yapope Zatara elle roi honorable Papi Zila tosola kesalaka bien gaye soda mbodi ya bimi kokima te ezala na tv tobanda na bameilleur ve soda ya mbodi. merci pareillement merci en fait j'étais de passage voilà l'homme ça a dit gouvernement te teoleka te kanga yo les derniers jours et yo na opimelo lote voilà oza mutu mo oza sincère ndolo ba moza l'homme saint oza sainte mais oza donc mutu moko bien na bo sainteté totikela nzambe mais tozwanga sainteté tolati voilà moi je pense dolo ba l'homme saint ekobalanga mpena kati na oyo yayo oza sala kini hypocrite eza te po tokoma omona hypocrisie eleki bolia na bato boomela me oloba nango fere bokolia bokomela fredi ndongala sekele na yo bomba na motema donc en fait bato ebele toolia toomela me ondenge bazokoka kosupporte baora ya bato te na ba étoile à Batouna, yo oza banque motasolaka bien na bino oza dernier jour nazalaki mpe na réunion administrative na équipe vraiment donc banoyo azalaki na baviston na grand gaulois na masa nanga gladiateur K20 gouve fo lobakaka po babengani ya longwe abimbanga koropi ebio tout ça yaba biloko eleki na 2025 etika nango bolobi da to déjà 2026 yango moni na bilelo fo tosola tobala ye toloba oyo tokoloba meilleur ve na ve na ngai eme makabis confile yaya kati na peso bameilleur ve na oyo bosananga te ve nanga arma centreville nkoto ve mpaka ya liege na peso bameilleur ve nanga Ernest Dilala mpadi meilleur ve na yo na oyo bosananga te ve nanga diki bamana esquisse pari te ve bameilleur ve na yo na oyo bosananga te Joël Leo ya ngai depuis quelque part ba meilleur ve ba bonne santé ya yo kala ndenge ezala na pesi ba meilleur ve pa Pichu Bekam depuis Belgique Pichu Bekam akotala na kolinga basuki woni salaka bien kosala na te meilleur ve na Pichu Bekam meilleur ve na ve na ngai diki ba na ve na ngai biyo yo miez nzambe ya dible
la pièce la meilleure maman Sissi attaque des émissions que ça dans la France mais vous venez les autres battre maman na oloba ba dernière émission zali ba année ali année bezo banda jeudi to ça ça des émissions pour oloba ke to zo misuko en mouvement pour na koteka papa et Hervé donc meilleur na maman odette maman ministre na pièce la meilleure la joie de caisser alegre na pièce yo ba meilleur na yo na moni maman fanta fofana na la cour de diva meilleur na yo vena ngai tout ça bomba so moté mara jeli dia depuis l'île de ba meilleur na yo ici ka ozali major pek meilleur na yo ici ka ozali na o bo sala te ba baza vraiment belé ba Nathalie Titi ba meilleur boza vraiment ebelé et serve tangaki meilleur na yo donc ba maman la nita la gabonaise meilleur na yo ba maman bozali ebelé o bazala na mai na o bo sala te boza belé yanike mo nzanga le meilleur na o depuis Canada na keso bazana kitasa nzanga le meilleur na o ga ndenge zala o bo sala te bato bozali ebelé malheureusement mboka yo voilà merci à tout le monde biso merci à tout le monde biso couvre le gaulois les autres tozo ça l'émission tozo mela tozo les dans la fête voilà na chama dinga mukela bon aouche voilà dans sur les lots tout mais que nous faut sur la mon bilan 2025 largement positif na tanga yi bablo papa va salaki ba dire la gauloise to na eu déjà na capacité maximale renouvellement ya contrat illiko cash nouvel ambassadeur ya 1xbet toza na ba conseil de Rwanda n'est pas d'abeti na ba abeti na Côte d'Ivoire ba soirée privée abeta le 30 juin sur demande du gouvernement belge pour na lipanda 65e indépendance mbongo na biso voilà donc ba zala ba noko bango pe ba célébrer en plein d'excel na saki ezalaki papa Hervé toyaki na échangeur devant plus de 30 000 personnes devant plus de 40 000 personnes et là qui toyaki na dernier concert na Gabon ezalaki annulé suite ya logistique suite ya sécurité salle na bango wana ya palais des sports ya Gabon eza na ba fissure parce que ba concert ebele fallait peut-être na kati ezali vraiment reporté voilà donc yango moni donc tout ça na bilan largement positif déjà même ça battu les pas de à la musique il y a quantité mais il y a qualité ah ok no peut-être na nini na mboko boyema kuna ngisanga ni pona $3,000 te bango benga faire te na cachet 3,000 euro beko ke na durba cachet ya 5,000 si bo déjà ko peut faire ça va contrat ba 70,000 budget yaka oyo monte ke ba wele ni concert na Guinée ba final donc pona lo ba faire akendaka mi picoute mais à qualité o ate ka mangana primo exceptionnel donc moi je pense bilan ya faire est largement positif. Voilà, merci à votre docteur Labiso, mais tout compte à Madame Mogo parce que dans ce pays. Tu as bien vendu ça? Voilà. Nange bunge baki. Oyo zobeta mandolo baba. Oyo l'équipe déjà 2 millions de vues. Na ba Spotify consommé na Amazon na Twitter. Donc moi pour moi, bilan ya faire artistiquement, tu es na scénique est largement positif. Bachela ki biso avato kota na epana yo. Tout si ça non na papa Hervé. Bachela ki biso accord arena même année oyo mais c'est comme si vous avez côté l'été. Non, le naza ya bosepela to naza ya isengo communication na biso yanga na ya bandeko to ba communiquer ezali ko sala mo communication eza raisonnement ya motuté nga naza responsable ya compréhension ya batuté voilà nga na communication na kolemba ko sa bandeko na ba golo te aller acheter les billets voilà pour ça to tina bango ba kende ko so ba biza ko so sold out soki biso ba golo to sali sold out nga na kolega la te pona ba golo ko so ba billet. Donc moi je pense n'anticipe pas déjà période il y a décembre. Pour une toujours la période ton pas la période de fête. La fête voilà. Ba tu ba ko ta plus na ba fête mais ba penser pe ya ko somba ba billet mais na yaki ko lobate ke ba golo ba somba ba billet. Na yaki ko diminuer ba golo te. Na yaki ko réveiller nga ba ndeko ba golo. To somba en fait to atteindre objectif. OK. Lelo ba billet était kami ebele. Nga na ko lobate 70% 50% mais ba billet était comme ebele autant ba ça la mise à jour il y a page il y a accord arena il y a ba ticket master même il y a Foudak bon mon ba catégorie ebele et bouger
la catégorie est belle et vous allez épuiser. Donc, on peut en 4 ou 5 catégories et vous allez épuiser. Pour ma Gaulois, vous maximiser vraiment Kosomba. Malgré le fait, la communication dans biso ba Gaulois, Kosomba, ba billet. Ça qui souci dans biso, souci dans ma donc. Ngana ya kite ba Gaulois, ba Kosomba te ngai communication dans mes amis. Yebisa ba Gaulois, ba somba ba billet. Ndenge ba yebisa ki biso, gouvernement bozala Kinshasa, boteka ba billet stade de Martyrs pour stade wana etonda to ba solité. C'est la même manière nga pe na so ba ndeko na biso ba na photo, to somba ba billet. Pour yango nde osala honneur ya faire, ya rola mukunga na ya kitu ya mbonga na biso. Côté ba billet déjà dans les bons. Ba billet zote kama izo soma menga na loba teke à 80%, 70%. Na loba billet bona te. Na na ka boloba so ke style na ba billet et sili. Donc ba billet était comme ebele izo soma mape ebele. Mais to la mobali susu to ke na mo jusqu'au bout ça na bien. Mais ça que on est tango yo bino zongi ba sortie médiatique billet belé pour la tongi ba billet de tekamate ba bimisi na ba voice. Qu'est-ce qui se passe avec vous? En fait, il y a des gens qui ont mon papa Hervé a un combat offert à Nango. Ils ont appelé un combat offert à Nango. Donc, ce qui fait que vous avez été battu, vous avez été battu, gouvernement a battu. Donc, moi, le combat est ça la force. Ma force est banda kala, il y a l'élo, et vous les gars, et Minisangate, et ma gola sont comme ça, ils ont un cabal monté pour nuire, pour déstabiliser, pour tirer gouver. Après, maintenant, pour être très tellement. On a continué de tout le donc moi je pense que le bagolo va sommer ba bieza ko tonga ba golate ils ont d'abord communication au bango mon ba cette année ça ba onke bon sommer ba comment ba bié ezali ngana leki na lo ba bié si au moins que bango ba mona ndire na bandi un peu malade ah même peut-être on sommer ba bié go va ba bié ngo esili ndeni voilà donc ngana na poso ba bié si to moni ba preuve na ba ticket master na ba site accord avec na ba bié si to ko tika ko lo ba bié bon sommer ba bié to ko c'est la deuxième date. Quand tu as billet deuxième date, il y a première date ici aussi c'est donc il y a billet, il y a deuxième date. Mais le a billet et Zali tu as la première date Zali 4 avril 2026 dans Accor Arena. Non on les bagage ça va billet. Il faut que ça va billet. Si comment on ça va golo ça va billet, va voisin. Et ça doit monter ma passe. Donc pour le moment on a ça va golo ça va billet. Là au cours ça va billet c'est lui. Et c'est où les communication vraiment à droite chemin. Non non. Et ça communication pour bungi ça va demander bago donc ngai communication ngai ezali ya ko bisa bango baso bagola menaza gérant ya compréhension ya baduté to gena ratique mais to bimanga biso tout nyoso tout na résultat voilà c'est ça les premiers alliés des deux alliés les chèques va aller donc ngana ko gérer ba pensée na ba compréhension ya baduté ce qui gouvernement ba ndeko na baso ba bien basombi yo lobi ke gouvernement ba bien ba somba te omunte ke to komi na deux compréhension donc ngana ko lemba te ko bisa bagola baso ba bien au peu bazo somba au souci na bango zali ba case on a tout ezala épuisé souci ya yo souci ya nga souci ya bango zali ba case ezala épuisé concert on est beta mana mo bondo nango au toujours vraiment ça doit la capacité maximale 20300 donc ezali défi à relever au sakanaté et ça ka pona faire déjà pona musique ya Congo ba tutu ba beta na corps rien na ba ministère ba sala ka rumba nanu muda beta accord arena te na capacité maximale donc faire les bonnes parties là-bas pour relever d'abord un défi à plein pour instaurer politesse, respect, la culture topé à Rumba, il y a beaucoup de choses. Il faut battre la fête de Nanaï. Au début, Arafat, quand on a la Côte d'Ivoire, Serge Beno va manquer de respect. Tout le monde va couper décalé. Mais aujourd'hui, Arafat a salarié, tant qu'il y a Valérie les a coupé décalé. Coupé décalé qui est dans la perdition. Donc, on va regarder les gens, parce que les gens ont un patrimoine immatériel, les autres persister. C'est grâce à faire et oyo atika rumba te asala ka toujours musique ya rumba tant que tozala ki menacer na ba couper des crânes musique urbaine ngana to mona ba l'autre là ba ba na asala ka musique na nga urbaine na beta ka musique rumba te to na eza rumba eza limité kaka na Congo kaka na Kinshasa asoko sana ke rumba c'est 400 déjà du Bali et kenda na ba frontière et kenda comme partout dans le monde papa ba beta na 7 états na Japon kaka na rumba donc ba mama petit masikini ba sala rumba Taboulé a ça trophée na kiba rumba frère wana a représenté biso na jugement rumba vita imana ozali ba chanson légendaire tikara ya ba jeune à l'époque les pas de rose on a 17 ans 18 ans 16 ans mais à penser à kocha rumba donc pour na ko lobake défense et sécurité ezala ya routine bandeko la musa bango booster bango ezala routine bandeko la musa bango jeune bango na ba ko sala au mona mutu mo aza golata photo ya concert ya faire
atie yango na profil na ye po aye kofinga toyebi na biso déjà normalement c'est pratiquement possible gola kofinga bouffe gola la mugi finga l'homme c'est non gola la mugi afinga la msusu grand golo jamais nde to fandi ko gola la mugi afinga la msusu l'homme c'est to afinga offman to afinga la msusu nasiba sel donc ayebi déjà que nasiba sel za golo to zanga ba numéro téléphone so comprendre que koto muta glisser faut bien la terre téléphone c'est ça le problème dans on a que batou ba komi na bango ba golo mais ba faux golo o ba infiltrer biso pour nuire et déstabiliser pour ingérer les babiso oyo auto sale donc moi je comprends ils ont dans ba campagne ba l'autre là ba biso to tekisi ba billet to sombisi ba golo ba billet et zalandi shit na bango elongo ezala ya faire elongo kozala ya faire et gouverner potondo wana étape oyo yo lelo toloba ke gouverner golo faire bingani yote vous avez un problème moko te na faire et c'est faire bingana golo na ndeni to ça na poso ko bakisa ba golo to ko longola ba golo donc tu as la défense et sécurité toi tu as côté ka faire par rapport à œuvre na ye et ça pour convaincre ba ba golo o lan so na ki melema na bonne musique ako mané golo alors on demande melema na bonne musique c'est qu'on a golo il faut nuancer ça là nga na bimi et pas ya frappe oui mais frappe mu da komisi na golo te ok na salaki déjà golo na quartier na biso na défendre ka faire ok mais na lekana na etando ike e pa na ye donc ba mettre avocat na na base na nga ba na ko mona alaki le seul montant ça na exclusivité ko le la faire ça ko kota ba artiste mosusu nde salanga na ke negoteka le padre na o nga na yebi e pa na ye mais ye mu da komisa nga golo te na kenda ba concert ya faire avant na ko mo le na TV ok na kenda ko ta la faire ba maman Rosita na répétition avant na ko mo le na TV à l'époque là on se dit maman Rosita te ba na mboka mais oui à l'époque ba te bele ba na mboka ko un village maintenant na maman Rosita to répéter na métropole mutate ka payer fait na Shagi Moussa voilà à l'époque ba ba msuba na mboka TV na nous te on la TV ya TV ya ba Marlène ka sanga na ba Mirador internet na nous vraiment te donc on le bagage na biba et pas ya fisto fois mais a comme ça na golo te na zala déjà golo ok donc le pas de robengana na salieni azana posa golo to azana posa moi to na posa pisto moi plus surtout ça bango mo ça nini voilà ba tout ça ko pa ko ga chaler à gouverner donc vous faut longwa biso to tikala o ko ma gouverner c'est ça le problème pour remplacer la te pour ko ma gouverner c'est difficile ya kozala gouverner pour ngai pe na ko ma yote yo za yo ngana zanga donc munam ta sala musala na ndenge na ye voilà donc vous pouvez pas performance ezali par rapport ya chic par rapport ya sentir par rapport à écoute, par rapport à sillage. Donc, nous sommes civilisés. Sauf que nous sommes civilisés. Donc, nous sommes non civilisés. Intégration est athée. Si vous pouvez s'intégrer, na yebi be histoire papa Hervé, voilà. Na betaka solo ya kala, na betaka solo kaya sikote. Donc, pour nous le nous sommes na gouva za ko étouffer. Na za ko étouffer to sala musala, to teka papa Hervé. Yo pe luka comme na Audimat ma créer yango voilà vous pouvez créer Audimat par rapport à son intelligence par rapport à milieu par rapport à bateau à sana bango mais ça la créer Audimat na ngai donc moi je pense que bangi so na bangi sa ba warrior to za na ba musu ba ko banga ngai et yebi kaka bango mais moi je suis déterminé na ba la éternel pour toi jusqu'au bout yo organiser na ba kosi na ba $500 si d'autres c'est la capture la vidéo et Audimat voilà. Donc, quand on monte sur qui va créer ici, le homme sous sigo. Faut que on à chaque ndako ba kunda ba belinga olongola lien ya fatalité. On a la matila bolwa. Ata to bundi neni bo olongola ba matila ferete. Voilà. To bien papa hein Hervé. Merci. Voilà, merci à votre la biso. Toujours parce qu'on actualité la biso. Pouvez botter date. Deuxième date à stade. Et bangi si binote. Déjà d'abord première date na bango déjà anéanti par bagolo pour la faux date. Déjà stade de France ils ont déjà réduit 60 000 à 40 20 000 ça sera modulable donc mutakoni ko peta na kata stade de France mais na format ya Accor Arena dans la format ya U Arena na kata stade de France donc ça sera une spécialité et ça sera une danger OK donc moi je pense ce qui bango ba na nzoko faire na likelele mais comment nous va ko panga ça likelele balongo ba bibino de bozopanga date ça va longo libino oteka ba bien la page à batune nyonso ba lobela faire ke butu na moyi OK ouais batika même bango mo ba na incapacité au texte ba bien na bango deuxième date o ya makiona to tile lo tuno bango billetterie ya deuxième date
tuna ba Bev, tuna ba Mumbaya, tuna même Arthur du Net. Oh ba comment Arthur de la haine. Olobi? Na épisode déjà Jean-Paul Guillaume ba fana na Bové. Asikola ba to ka train na Bové. Kilo. Yo ba pembe. Na so ba na yo. Na so ba no nga pinjo nga ba to na Arthur de la haine. Ba ela biso papa fali baka ali. Si le nom ba ela biso te papa kali on a boza na loba te ndeni. Po ba papa abota fali akufa za papa na yete. Babeta du papa Kali. Au moins, on va même dans la vie privée, on va bateau, on va na haine. Est-ce que bateau, on va y bango? Non. Bazan ne mon Charlie Prince. Charlie Prince, bah, il s'arrête, moi, Timi Bandé, pour ta sou, qui a tout dit ça. Oh, il y aura mon ami, bah, il s'arrête, Charlie Prince, Timi Bandé, pour ta sou, Souki, ne va pas se visa. Pas pas s'arrête Kaolad. Pas pas s'arrête na pousse poil. D'attends, on va pas la Kaolad, na liba des autres, la toute à pousse poil, na mutu ko suke bo. Et bon, na so pour le kaka. Bouvé. Na sala qui ça dernière année donc retirer. Mais ça l'émission malade. Dans ce clôture donc pour le banine. Ba bien faire eux ils ont teka ba ditoko. Mais bango ba na diabolisation ko lo ba communicateur a fait ba bien ont teka ba et pourtant to ba bien ont teka bon maximiser ko so ba to épuisé. Mais on dit que bien teka ba tandis que ya bango ils ont teka ba oh bango ba le gouvernement du bango. Ngana to binde gouvernement du Sambongo ba tangisi mo piku. Voilà c'est la jour de distribution. Soko bimisa linga i warrior. Ata 50 warriors. Dans la billet à Paris, il y a le stade de France à Paris, il y a Fali. La première date, la deuxième date. La question est mon olobaté. Oui. La question est mon olobaté. La question est mon olobaté. Voilà. Donc, question un mois au olobaté parce que par exemple la billet le gouvernement va faire la T4, nous avons la deuxième date. Non, non, tout le monde a n'engagé pas ça là tout pour pas avoir billet, on a sorti la première date. Gouvernement il est pas. Gouvernement, gouvernement sauvez-moi. Azali patriote. Gouvernement va salaga o emoye ayemba donc on va faire soit ça bouger tellement na main mis avec des Gaulois force à faire rien on a tellement na ba Gaulois voilà force à faire rien on a tellement na ba Gaulois mais il faut pas appuyer matcha et pour différence ga yango wana donc moi je pense ba bien à faire zote kama kitoko ya bangonde etuli ya bangonde etuli oui dans la période ba fête tozo mela tozo ça l'émission et que ne kitoko bonne fête à tout bon ta la biso ba elelo ko kende veye kumisa nzambe mutu akovanda pe na ba mela kopo na yo etalikaka yo gouverneur Gaulois a faire maître Gims na Congo maître Gims abengi deux légendes première légende c'était Ferregola na kati États-Unis alors ba Ferregola la légende de la rumba congolaise to mona ba wario de ba tomboka lelo abengi Kofolo Mide légende et créer ba problème sibona bien ngene ko yele ngala ngala mbono ndeke ndoki siko fali na mutune ami tsa conquérir Gims na ideli eza na question kana tuli bino na ideli sur le plan ya vente à l'album ata na cheville d'ajouter sur le plan ya vente à l'album ana cheville d'ajouter sur le plan ya tourner au bête la milele ata na cheville d'ajouter bongo Gims soit un maître moi je comprends fali logo la chipa chiper arrête de chipper a récupérer pas gadaju na idega ga makambo daju ko tana nzoto na ye pour atteindre Gims aso poste na Gims mais maître OK mona beta nana jana beta nana na dai vologo evologo bomanga nganga evologo nganga siko mwana ya juna jana na Gims babenga maître mona ya déjà ninga zoya bazo yiba makambu côté rankine banda ya ngwana banda mokutu ya boyeke to mona na moi rakine bana ya molili oso osi mutu na molili te oyine na mutu na moi osi mutu na molili te oyine na moi bon eza pratiquement impossible ya komona Gims na mambo asalaka o comparer na efanju tokobanda kona ndenge nini tokobanda kona ndenge nini kala no performance ya live ake ko beta na yu arena azu mutakala ya efanjo arakisi ko to moni oui nzoka fala beta na format 20000 to moni vraiment ya Gims 3 grade mon ami 1 2 3 to moni bena force azu poro macho lo lila atemi na katikati voilà sugalo ko legeli ngai ezaka te ko mona ba Alexis ba Mumbaya te bandibu mindele ba peau jaune ba peau blanc so ni papa ba peau rouge namoni ba peau rouge na kata concert mutazo sangisa ba race ya bongo pe abeti yango 5 concerts na journée moko
abeti 2 fois. Même billet. Bato bakoti na 14 ba bimi. Bato ba okota billet mususu. Muto bongo zo moni muninga na yo. Muto bongo muninga na yo. Akenda sala featuring na ba américain s'imposa. Ateka na Amérique. Featuring na faina art. Suga, et même à la prix. Yo appelle à la prix. À Suga la prison. Papa ngaso do mona Gims Hollanda PDD. PDD talanga. Nangano dans la vidéo de mon fa de PDD. Ah mais et ça c'est relation basta. On est dans mon phone. On m'a battu le marat. Yaya, on m'a tapundé. Débattre la PDD Zwanga. Nazalaki na nazalaki te bino mo bobina ngana yo nazoleka yo mo kangi ngala loboko la tsika ba niko siko tsika ngala se développer pour la koloba na 2026 dans la défense et sécurité ya sika kasi mo bazo ina yango voilà alonga pour défense et sécurité za lisu mamna solo biza yango wana yemo wa yaki papi talanga Zwanga ngalo to mona mopo mokono so pidini beta mo tali po mutu to lenga mo pona so abe ndumba te voilà pidini beta mo tali faible talent et aussi basa lela moyenga soa ezate pembe la fandi kaka siko mutu ya bongo bino boko mo luka ko comparer na Gims produit na Electra. Elle était pour les abattoirs à Zakala, na Paris, on a Zakala. Babawete. Si on fait que pour une sonne musique à terre, d'abord, Gims a fait les légende, oui, faire une chanson légendaire. Voilà. Le roi vite à dimanche. Alors, 100 kilos. Il y a un moto. Avec Nicofolo Midabi Makambo, Papa Nabi, Nanu Mouta Sala, Bango Mokuti, Bakomo, Bagao, Fali Kofi Ami. Nous avons fallu confier à désordre, à mauvais. Pour la confier à mieux, il faut s'attendre à l'époque où mourir les gens en liquide. Tu fais vraiment la carrière a fallu. À cause de l'ensemble de l'Angoli. Album le roi Loa. Nombo le fait que mes confiance en Nombo l'exploitant pour la l'école. Ok. Nana total ba film ni jaba autant Nombo. Oui. Ba tuku ma tukuri ba bina. Ba bina concert ya confier à BS. Voilà. La carte à film. Papa, moi, je suis en train de rapport. Je on a un Nzoko. La guitare a un grand. A vraiment légende. Papa, je dois mettre un arena. Je dois mettre un maison. Après, je vais mettre un moussala Kofi. Je vais mettre un Kofi. Aligna les patron. Olega kimito. Quand on est sur la soukawa, et le mot Elinga, il moni batafali batimi, pas comme il n'a point à kufinga Juna Janana, il y a kufinga famille Mobimba, il y a ezali. entre ta gars, si on a pas nous c'est la moi piso de finga. Maintenant to sale maison la fingité. To fingité. Soko tali batu ba finga ka bolega bato fala be mana poto basala. To marché ba moté. Yebisa papa Jana sali ba mona. Rien. Papa Jana sali ba moni nini? Mwana na ye. Mwana na ye. Papa Jana na kufa te. Mama Gims vivante. Papa baza vivant. Et ça faut dans ça mais faut Papa Jana na. Nazo le kaka na tani kombote. Papa Gims baza vivant. Mama ba Gims baza vivante. Elengi na moso wa mbonga ya Gims. La bandeli. Elengi na wa mbongo ya Gims. C'est comme un bébé. Laissez les mots atterrir les mots. Ah! Pembe! Natangi kombo te na papa Jana na sali nini mutu oza na baboti akolinga ta tinda bafinga moboti ya mutu mususu oyebi ke pe mwana na ye wana pe ana ba papa na zape na bana ba kosepela te ba ofinga papa na bango voilà ponga ni na fandra boye déjà bango te loko mo ya gafte ko kamate tali bafinga mama ouais tali bafinga afir mama ya finga ba bakota ka partout biso suka na musique kaka na suka kaka na musique apa ko foli na suka kaka na musique
ti ko mona ngakena kota kota na zo fole ka kombo yate mais na saka na musique peut-être zo ngabo bimisa ba élément oyo bino bozo mona ke bozo la ta adversaire ya Dadju te Dadju ok Gims cité aza vraiment maître voilà Gims akutana fere ba yemba mais to bakutana fali fala bi abina tala na ye opina to filmer so fait na capella bano babini sa bilo fala malo wana bano babisa bilo ba Gims ba bini ba télécommander. voilà to chite la biso na bozo tamula ite to chite la biso Dadju alobi nanu amona plein oyo te mais ayaka na bapari la même ngana yo to ndimaki te ke Paris la défense arena ezala bongo bakosa biso talaka mutapeta na Paris la défense arena alobi baga yo te akota reta po pane ba obuka abima fa pa ke grami mibi menzo aza na mboka loi police aza partout ba caméra aza partout so ba police oya pa kudu yo ya mais ya bima pa ke grami mibi akini concerne quelle performance à Gims ouais na bato basala na Paris la défense arena ba bi to tonga na biso logo maintenant to mona makambo to mona te papa Gims abeta stade de France avec comme 60 000 abeta ngona 120 000 ok bango ba okende opotana ba 40 000 ba 20 000 aba ba journal de Gims oui même là tala le ba komi na Paris artiste après journal l'idée yo ka langage la bango aza artiste local a évoluer en France bon que no lugani kuna yel ba gaza international ba Gims ba bunda na ye ba aya ba bunda na ye tele ba obeta ye biso to bi bunda ka kuna tika biso boto bunda ka kuna voilà merci à tout la division merci à tout la division vraiment émission de la qui est l'équipe au na yoka ko été gouvernement de commerce na suka voilà bonne année joyeux émission voilà Kotisa ya oyebisa bango je suis Gola jusqu'à la mort voilà éternel Gaulois donc so ozolota ke na kolongwa na mutu yeba ke j'avance so ozolota ke balongola ke gouve babenga na fanatique te naza fan nasaka na bureau te bato to bayebi ke naza fan pour soutenir artiste na ye voilà ndako na biso ata boyoki oyo tolingani singa te ebengani ekataka na te biso ebeba ebonga ezalaka biso merci voilà merci la biso batali biso na raté kokanga ye nakangaka ya vanda wasilisa émission tokutani année prochaine ndenge nzambe azobatela biso po apa nzambe mutu mosu aza te ale bisu bai